Moi, il solo orchestre ndenge bandaki na beaucoup c'est. Ok, orchestre oyo ebandaki ndenge nini? Ngai banda bomwana na botama handicapé. Alors, les maman nanga boti ngai asondola ngai biso ba handicapé tozala cavalier na mabota te. Ndenge mama boya ngai na kola na maboko ya basali na Nzambe. Shiloya kalelo, ovanda na motema na ngai. Shiloya kalelo, ovanda na motema na ngai. Shiloya kalelo, ya kalelo, ya kanzamba vina ngai. Mbacholi ngai pe mingi nzamba vina ngai ya kalelo. Nalikamora ngai. Ovanda na motema na ngai. Shilo ya kalelo. Ovanda na motema na ngai. Shilo ya. Bouger, 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 bouger. Ka. Attention. Beta maboko. Beta lisusu. Danse ezamakasi. Ezamakasi te. Danse ezamakasi. Atanga na handicapé na kobina. Danse ezamakasi. Ezamakasi te. Kabeta maboko. Mbeta lisusu. Beta maboko. Ale beta mololo. Rien à santé. Kasi vie na natonya wana posa bolingo. Bamelike balobinga noto beta tour na planète Vénus Mars pe Jupiter Ousmane bama baba tata bama bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele ngaja na sina s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi na Nous avons vraiment ébélé une émission parlant les handicapés. Parlant les handicapés, ils ont une émission oyo. Nous avons dit que les handicapés bazalaka, balambaka, vrenda kuna bango. Et puis nous avons une pour la première fois, je peux dire pour la première fois, parce que d'autres cousins d'Angaï et mon frère Belon B4 triple option, m'a pu bandi comme ça handicapé bayembaka. Mais même nous président et orchestre moi comme handicapé. Et puis c'est un frère qui a 18 ans sur naï, mais il y a programme mon boulou mais j'ai un programme toute année, mon colonel toute année émission spéciale vraiment pour na bango et moi c'est mon chef d'orchestre peut azaba se présenter boye bango vraiment tu mettre solo ya bango nyoka bomaka ke ba valide ne debi koyemba ba bi kobina ba bi kokumisa nzambe wa ke pesa handicapé c'est ba don wana ça nzambe pesa ndo mtu don na ye ça dit somme ta exploiter don na ye. C'est-à-dire, là, c'est mis sur la mais soutien, il y a qu'à te pour soutenir Moutouana à avancer avec un liboso, alors, pour bien commencer l'émission, on a donné un peu de mine, on m'a blandi Machanga, na Paris, on m'a blandi Machanga, maman, on a eu un bon de place aux alliés, Mbotemi, maman Noëlla Mazambi, Mbot place aux alliés, vraiment, Mbotemi, maman Anne-Marie Mbanza na Paris, maman Lucie Adeline na Hollande, maman Jetou Kinsa, maman papa André, maman Tété. Moi ça va pas ma passe ça, vraiment bien surtout bon émission Oyo avec vous votre humble serviteur fils de l'homme Rodik Bouzitou Bezet Azay Binona frère. Bonjour. Bonjour. On se présenter pour bande kwa mona pe baye bayo. OK, ngana bengami na kombo ya bienvenue Coupa. Président de Orchestre Silence Dédié, ce n'est pas son absence. Alors tozali na kati ya orchestre na bandicapé. Tozalika biso moko bandicapé handicapé azalina makoki ya kosala eloko nyonso moto ya makolo azosala na kati ya orchestre na biso oyo tozali seulement na ba personne vivant avec handicap handicapé azoyemba azobina tozali na loyembo ezoloba te lakisanga cimetière ya baluba lakisanga tongo bato mbongo attendez qu'on a kufi ya lobito somba cercle à $50,000 et kokotaka na mabele
atolalaka na immeuble okokota mabele biloko nyonso ozosepela nango ezali vanité de vanité mais le fond oza nango ya nini susi na ngai ezali mpona soutien nazoluka soutien naluka producteur oyo yako soutenir biso mpona album oyo nzembo tozoyemba tozembela moto ya mokili te tozoyembela nzambe nzambe azali fongola na yo yaya soki tozomi négliger puisque je suis personne vivant avec handicap yaya Paul azalaki nani Bartima azalaki nani nini ekokokabola ngai na bolingo na nzambe esika ozali mama Sylvie kokanga motema te bisika nyonso ozolanda ngai kokanga motema te naposa bosoutenir ngai album ebim nazali moyembi nazali serviteur soko olingi natia na kote soko olingi nabina na kobina nzembo na biso zoloba silence de Dieu ce n'est pas son absence donc nalinga lezoloba te kozala nzambe na kimia atiki yo te azali na ngai naposa oyo kozala kati na ngai ntango koyoka ngo frère Timothée bienvenue frère bienvenue Kupa akoyembela biso nzembo se présenter maman a se présenter et ba mama kombo nani pe na orchestre papa bienvenue za nani kombo nanga mama mafuta mingi Benis tovandi na centre bandicapé tozape na orchestre na biso o tozoluka lisalisi oleko totelema na balabala tosala nini me toza capable ya kosalela nzambe ndenge na makoki o nzamba apesi biso meme bisala anda kutokosala mais tozosala nanu o nzambe alobi ke esalela nanu ngai sima ya yo ekoya sima yango toza na posa ba partenaire toza na posa ba soutien bosunga biso bandeko na bino toza bandeko na bino toza na eloko te etange tosalela nzambe bosunga biso po tosalela nzambe tobima pe batu po toza batu nyonso bato makolo baosala biso pe tosala ndenge muto makolo abota biso pe tozobota yango penza na sengi bandeko na nga basi mibali bazolanda biso ba papa na biso bandeko na biso bosunga biso ba mama na biso bisika nyonso bozali bo aider bandeko na bino pota bokosunga biso nzambe pa kopambola bino akotika bino te toujours avancer toujours je pense que papa bienvenu na beaucoup c'est penza kobeta soma lisolo orchestre ndenge bandaki na beaucoup c'est OK orchestre oyo e bandaki ndenge nini ngai banda bomwana na botama handicapé alors les maman nanga boti ngai asondola ngai biso ba handicapé tozala cavalier na mabota te ndenge mama boya ngai na kola na maboko ya basali na nzambe na bandi ko prophétiser pendant 5 ans ti lelo ndenge na koli na boti na zana ban alors na bando yembela nzambe bazotiela ngai kiti ya mesa mbuka wana na telemi na chair na zote na prophétiser na bondela bato bazobika bato maboma bayoka malamu bato bambasu ezosila tui nzamba sali ngangulu bameminga ti na ngola et pas pasteur Chouva lera na komi na ngola na sali 22 ans na komi kuna na format orchestre na komi lisusu na mboka Kinshasa na kuti bandicapé bazotambola ba mendicité ça me fait la honte et kufusinga nzambonga na sambela kasoni na bengi bandeko na biso bazana bonzambe mbaye tosangana bango tozotambola ndenge tozabo tokotambola mokili mobim puisque nzamba lobelinga te ozali flèche okotambola monde entier bato bakoyoka sango c'est pour cela orchestre oyo ebimi na kombo silence de Dieu ce n'est pas son absence wana ezali elobeli nkolo nzambe oyo alobeli ngai c'est pour cela na kati ya loyembo tango na embaka soko zana problème na yo simaka problème na yo ekosili puisque komona moto ambongo akomolula pema moto aliboma na kati ya nzembo na ngai bandaki na nini orchestre na yo orchestre na bandi nango banda 2000 ka producteur na zozwa te banzembo na ngai bato bakomo yemba yembango bazosepela nango
nzembo na frère zaka bino frère zaka bongo nzembo na yo ba yibi nzembo na yo siko seba to akapela ola saka nzembo oyo ya nzembo na ba yiba kinga ngo contenu ya manque ya mbongo ya manque production c'est so ba akapela ba nzembo déjà on a une tezo bimisa te ba nzembo déjà oyo déjà oyemba déjà ba yiba yo déjà. Alors les nga nazala kinangola na yemba kina nzembo moko na munoko ya portugais ezobanda lova au Seigneur canto alléluia. Alors na linga lezolo bate yembela nzambe abongi na nkembo abongi na masanzoli suka nango ezoloba kembo kembo lokumu ezali masanzoli ezobanda lova au Seigneur canta alléluia lova au Seigneur canta alléluia lova au Seigneur Deus na minha vida lova au Seigneur canta alléluia gloria 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 ao Seigneur gloria, gloria, gloria ao Senhor. Gloria na minha vida, gloria na minha casa. Gloria, gloria, gloria ao Senhor. Alors, wana ezali nkembo lokumu masanzoli ezali ya nzambe. Alors, le nga na komi na kati ya Kinshasa na ye komona vanité de vanité. Yango na koyemba elongona sur nanga mafuta azali et relations publiques na kati ya orchestre ya silence de Dieu. Ce n'est pas son absence. Ou azali na loboko na ngai ya gauche. Ezoloba yakale lovanda na motema na ngai. Soki ozana mato ya molimo siko zali okoyoka ngai. Yakalelo shilo yakalelo. Yakalelo yakalelo ovanda na motema na ngai yakalelo ovanda na motema na ngai yaka shilo yakalelo yakalelo shilo yakalelo yakalelo shilo yakalelo ovanda na motema na ngai shilo yakalelo ovanda na motema na ngai shilo yakalelo yakalelo yakanzamba vina ngai mbacholi ngai pe mingi nzamba vina ngai yakalelo nalikambo na ngai papa sembola loboko na bitumba molili papa sembola loboko papa ngai handicapé ya pamba nanya kota likambo na ngai ngai ebosono ya pamba nanya kota likambo na ngai Yesu namoni bato batongi ba immeuble bato batongi église ndenge na ndenge handicapé ya velo ya bakomata ndenge nini na escalier papa nzambe sembola loboko na yo oh wa majeshi oh Mungu wa majeshi tukuku mikono yako baba Mungu wa majeshi tukuku mikono yako baba Mungu wa majeshi Mungu wa majeshi wa majeshi Mungu wa majeshi Mungu majeshi Mungu wa majeshi tukuku mikono yako baba Mungu wa majeshi tukuku mikono yako baba Mungu wa majeshi mbasangani awa namoni babikolo ebele mbasangani awa mususolo binazali muluba mususolo binga nazali mo mususolo binga nazali mbunza mususolo binazali mokongo sab na ngai nazali na mutuna na lingina tuna peuple Congo o nazali na mutuna na lingina tuna bana nazam mbalakisa ngai simechere ya baluba mbalakisa ngai bisika bakundaka bato ya mbongo mbalakisa ngai tombo ya babola ata osola lela dolare na yo yokokota kaka mabele ata ozolala na immeuble yokokota kaka mabele ata ngai nazali handicapé na kokota kaka mabele biloko nyonso ozali nango ezali vanité de vanité biloko nyonso ozali nango
ezali vanité de vanité nzambe na ngai yo kolo wanye ye kole kola vraiment ya beka triple option betina maboko ndabani question nzembo na yo inspiré nga mabele nzembo na yo touché nga personnellement comme ça nzembo na ndenge nini juste ka vandi yo moko koma to inspiration to na bible to ndenge nini. OK ngai nazalaka villageois de Christ. Un villageois de Christ azali moto aposana litoi na nzambe litoi na nga na kokopesa mutu nyonso te na kokopesa patron atambolaka na mutu na tia loboko te akabela nga te na ebi nazana un ciel mutu azana fungola bomo na nga azali Jésus Christ ndenge litoi na nga na pesaka ye yango apesaka nga inspiration na yo wana yango na fungoli Biblia soki na fungoli Biblia apesi ngai lolenge na kotransmettre message na public na mboka mobimba mbato oyo nyonso baza posa babongola mitema nzambe akobongola mitema na kati ya banzembo na ngai meme ntango ozolala soki otie nzembo donc okomona eloko mosusu soki ozalaki distance na nzambe ekoko edike yo na makolo mibale nga na lokolo moko nazobinela nzambe nazosalela nzambe mouvement nyonso nazotiela nzambe shit nzambe oyo aza makolo abo bazangi makolo nzambe azali promotion na ngai yoka nano eloko oyo koyoka soni te mpo na bobola kotika nzambe te mpo na nazali handicapé moto aza na $100 azoluka desa zoka moto adesa azoluka 300 ntango moto a 300 azoluka 1000 zoka milliardaire moko azali na hôpital docteur ayebisi ye boye etikali 10 minutes okufa docteur ayebisi ye etikali 5 minutes okufa moto ambonga komu kolula bomo ya liboma beka tefe na ngai naloba ndenge nini nzambe na ngai okoki koyanola ngai nzambe nzambe oyo alokotaka koka moto azanga makolo azobota mwana azotambola nzambe oyo alokotaka moto na lokolo moko azobota bana mapasa kola wani chimpinga boloshi wani. Merci. Message uniquement lancé par révérend Kabounou Alessa. Vous êtes l'homme de Dieu. Dans le moment qui est porte-parole à handicapé nous surtout. Frère bienvenu dans Zawana. Je pense bien maintenant que les Kawana ont été Angola, on a au monde à Zobina, on a Zoyemba. On a se plaindre. Mais le local où l'audience a coûté nayo, a opportunité. Il y a un autre sengi. Mais qu'est-ce qu'on revoir? Ma membre protocole na yo, on a pas d'audience, soit sengi audience. Pas sunga yo. Parce que monsieur soit comme la TV, il y a makaba tambongo, il y a makaba toba yebani na ye, biso monsieur souté. Ndeko nanga o aza fait handicap, un orchestre na ye. Mingi tomo ya télévision bandeko na biso ba Henri Papa Mlaja, bandeko na biso frère Toms, bandeko na biso ebele Ser Lombongo, ceux qui les bazupe initiative ça la fitting ndeko na biso handicapé et kozanga nini. Les musiciens otobenga musicien mokili, ils font ça avec les handicapés, ba sala rango, ba benga bango na ba concert. Ceux qui bengi sinde ko na bino o na église. Bo bengi sie bo sa featuring na ba concert na bino. Bokosanga ni pour soutenir ye. To sungana. To lingana. To tika kaka oyo za pire nga waza mutu na nga waza proche na ngai. Te to luka pe biloko ba dom mususu eza libanda o place bino bovandi. Eza belé. Eza belé. Ndeko na vandi ka ketana na vandi. Banzemba yembi e banzemba ko je vais dire quoi? Ils ont fortifié batu. Révérend Claude Kabounou Alessa. Na sengi vraiment yaman de kona biso. Akoya kosenga audience. Yebisa da protocole vraiment ba yamba ye. Kaza vivre avec handicap même nanda. Bo yamba yo serviteur de Dieu ba bo tala bo audience ba ministre wa ba bino tu pasteur te. Bo paso le kama na makasi ya mutu zo kufa minute oyo. Ana audience. Ana audience. Te jour yambaka. Il va y avoir tel jour. Il y a 100 personnes disponibles pour un serviteur de Moussa, homme Wumbu, il y a un Zambé. Il y a un de frère vraiment. Oh, il y a Sengi. Oh, ce n'est rien. Album Ozon Nabi, mais ça a été de vanité. À Kangami quelque part. Ceux qui ont un moment, on peut se artiste comédien Mituka, musicien Mituka.
ozolekisa bango na bachere no ozomona mona bango na liboso kuna pourquoi pas bandeko so handicapé pe ozeko maintenant bango awa na funa salisa ye vraiment ndeko na ngai aza na don na ndeko mwasi vraiment baza na don orchestre eza wana vraiment soki kaka bosali quelque chose bamona miso ya bato mokili mobimba ke orchestre bahandicapé yango wana mpo eka biso bavalide toyemba kitoko toza bastudio toza bandima kitoko soki yo handicapé azwi initiative oyo ya koyemba papa na ngai pourquoi bokotika ye bosunga bango bosalisa bango mama nayebi te message nini kozala nini na oyo etali basoutien na oyo etali bongo vraiment orchestre na bino boza baposa nini papa posa na ngai eza kaka basoutien ya bapartenaire mpo tokangami ta molai epa papa walesa tokenda déjà premier tour ka nde papa alobi si tokenda me komonana na ye boye nde problème vraiment toza à l'aise te bandeko na biso bo aider biso toza à l'aise te mpona mosala nzambe devant biso etelemi makasi toza posa kosalela ye mais possibilité eza te toza bapartenaire te toza basoutien te bosunga biso vraiment etaki bosunga na bino eza mpe mabe te mais biso mpe toza bato toza quand même bato balabel ekomi ebele ya bamisie chrétien balabel ekomi ebele bibomba musique bandeko na biso komi balabel ebele ekomi vraiment ndeko na ngai Paul Bakenda c'est ça non Paul Bakenda ye wana mosusu ekomi ezala nani Michel Bakenda pe Michel Bakenda bino tu bozaza wana fiston Mbouyi vous êtes là frère Moïse Mbiye Matou Samuel papa Léopold Mutombo Nalimete mais vous êtes là pourquoi kabinga ba oyo wana misusu botiki bango na sima pourquoi Mystère Amen oui papa Mutombo Léopold Mutombo non oui pourquoi botiki bango voici l'homme kutu papa na ngai oteka makame bela chaque fois na chaîne na yo bande ko handicapé baza baluka soutien bino ba pasteur minene nde to le baka Kinshasa baluka bino ba pasteur bo soutenir bango ba handicapé et ka te so encore valide quoi biso to de makoloté non c'est pas important yo ngape o sa personne ko handicapé ça peut arriver le peu moi mutu son ton papa me ko handicapé ça peut arriver Pharaon est loué contre Tanda kuna e bakite mbongo za ngo belé wana ndimaki te loué contre Tanda kuna e amana porte ko taki to éviter na éviter c'est de sunga ba handicapé à travers handicapé grâce pe ko yepa na yo o nzama bombela yo na ça appelle na ba pasteur nyonso tout na ça appelle na ba label nyonso tout ndeko na biso za awa bo sunga ba handicapé baza na donc oyemba so ni oposa sa bango oyoka bango ba yembaka ba kopesa numéro okuta na bango baza na centre funa oyoka bango ba yembaka baza répétition bino wapi bon to sala ka répétition na biso na iti c'est une école alors pour maquiller les scats dans un centre mais tout senga na iti esika to sala ka répétition to sala ka mardi du 7h à 19h jeudi 17h à 19h vendredi 17h à 19h 3 jours par semaine n'est tout ça la répétition moi numéro pour bato ba soutenir bino ba ndeko soutenir Kinshasa a olandi mission biso ta la chaîne ya Sylvie Mo TV officiel et ba mi ba handicapé ta la chaîne ta la première émission auto le belinde ndeko na ngai auto zani frère bienvenue pardon ce numéro na ye ko ton karaté bengaye boza ebele franchement s'il vous plaît vraiment boza ebele bozo yemba mingi lelo azo mona bino mais excusez pour la télévision on don na te oyemba mais il s'efforce quand même de chanter mais bon ça don wana c'est-à-dire don hein et c'est le comme ça ko akomona ngote kwa grâce ya on nzaba pesi mutu c'est-à-dire n'importe qui ta ko pesa grâce oyemba pour ngana ça bina vraiment na bêtise non na oyemba te donc yes ko ça dit na zo yemba ça dit que oui d'accord oyemba pour servir nzambe moi numéro na bino mutako benga bino pour soutenir bino pe libanda za madame numéro na biso ezali 0900 22 99 37 0900 22 99 37 ce que looking na WhatsApp Vodacom 082 49 45 447 082 49 45 447 papa nangai mama nangai
Yaya Leki na bolingo na Nzambe meka Nzambe oyo meka ye omona ba preuve soki osaleli bato ya mokili osalela batata mwasi me nazopesa fungola moko oyo kosunga bomwe na yo soki otikeli bana na yo mapangu mituka famille kobotola me meka kotikela bango ata Nzambe ya personne va avec handicap soki boka kombo apôtre Paul menga nazali bienvenu pardon bo soutenir ngai lenga nazalaki na ngola na bandolu la bino makasi nazonga na mboka na ngai mais s'il te plaît nazongi na mboka na nga bosunga ngai Moïse Matute sika ozali yoka ngai na lela makasi Ari papa na lelio makasi frère Patrice yoza kutundeko na biso na posa sunga ngai no kaka yo makasi mais susi na ngai ezali soutenir ngai na posa bo pesa ngai mbongo te soit to moni studio a bien ozuka charge à studio na poso pesa ngai mbongo te mais susi na ngai ezali album ebima soki ebimi Zambo ya kotika te akozala tina dernière génération ya bana na yo sans oublier révérend pasteur Mutombo Vasselom sans oublier Mutombo ministère Amen l'homme qui mérite avec double honneur na pesibino merci na pesibino merci et pas révérend pasteur Godé Poi na koko bosa na kopesa bino mbotete sans oublier l'homme de Dieu révérend pasteur Segwar esika na embaki dimanche c'est pour cela na posa bosunga ngai esika no solandi ngai merci papa journaliste merci papa na ngai Nzambe atambola na bino. Merci beaucoup. Merci na triple option. Belon Kwalama, Beka. Nous sommes toujours ensemble. Nangai, Atika Gangaïté. Toujours équipe à Makassi. Biso, Tozaka. Regarde, parmi nous, c'est ma chaîne YouTube. L'équipe le mieux sérieux YouTube. C'est ça, triple option Beka. Structure Wane Vanda. Tu as besoin de nous, émission. Tu as besoin de nous, événement, fête, mariage, anniversaire. Deuil aux apotos avec Kinshasa. Nous sommes là pour vous servir. Disponible même. Numéro Beka c'est Sikawana. Tu m'appelles aux Beka. Tout ça pour Nabino. Tu servir comme c'est doit. Nous sommes les hommes les plus sérieux à YouTube, c'est nous. Donc ça va nous douter. Là, moi, je vais consulter. Au pesto c'est le Moussala. Donc c'est un peu ça. Donc ça l'émission Oyo pour vous montrer encore plus. Parce que sur les handicapés, tout est possible. Chacun son don. Chacun sa grâce. On a ma paix ça. Mon ami, maman, tu as maman, tu as une émission. Mon arabango, artiste comédien, mais handicapé. Mon arabango, le joueur artiste papa bienvenu. Aza vivre avec handicap. Aza frère Yimbaka. Atangi, c'est que avec bien avec ma casse, toko, te shit, toko, tu as dit veste te frère bienvenu. Mon angote. Veste te akipaki bokonzela été. Bien sûr, mais veste koko tsanga na bokonzela lola te. Bien sûr, nabi koko tote mais ezana qui maintenant prochainement. Alors pour clôturer notre émission, je dis merci à tout le monde. Maman Civile qui est bon handicapé, je vous salue là où vous êtes. Je salue vraiment maman Blandi Machanga, maman Noëlla Mazambi, maman Alma Imbanza, maman Alicia Delene na Hollande. Je vous salue et je dis bye bye. Tolanda, vanité de vanité, tout est vanité. La chanson de frère bienvenue. Yakalelo. Yakalelo. Sendawani yakalelo. Ovanda na motema na ngai. Ah, yakalelo. Ovanda na motema na ngai. Oh, yakalelo. Vanda na motema ya Sylvie Nzambe na ngai yo. Vanda na motema ya Sylvie Nzamba vina ngai. Na yembi yakalelo. Yakalelo. Shilo yakalelo. Oh, yakalelo. Ah, Shilo yakalelo. Ovanda na motema na ngai. Ah, Shilo yakalelo. Ovanda na motema na ngai. Shilo ya. Bouger. Ka. Attention. Abeta maboko. Ha, beta lisusu. Danse ezamakasi. Ezamakasi te. Ah, danse ezamakasi.
atanga naza handicapé na kobina danse eza makasi te kabeta maboko mbeta lisusu abeta maboko alebeta mololo. Bekazela. Je veux juste vous dire que bientôt il y a une répétition. Il y a une répétition. Déjà en cours pour le studio. Ensemble vraiment alors bientôt une image en pleine répétition. Et ils ont vraiment. Maman Sylvie, le Québec handicapé, handicapé, frère bienvenu. Yemba, ou une émission Yembi, Bini. Alors, moi, ça a vraiment. Aïmi Kitoko, voilà quoi, Maria. Alors, Maman Sylvie, soit pour ça, une zembe à chaîne. Frère bienvenu à Zawana. A composé une zembe à Kitoko. Au Yoki, on a vraiment. Quand tu studio, Betiango, ils ont malin vraiment. Juste pour ça, une zembe à chaîne à Iwapi. On va bien au studio, frère bienvenu. Maman Sylvie. Moi c'est vrai que benga biso to numéro pesi au fait bienvenue pesi bino wana po benga e boko zo personnel ye moko puis boko patche na ye boko sona e po tenir ça malama prochain numéro ba Sylvia kaya lukeba Sylvia kaya mamaye Hitler alobinga na yoto betatu na planète Vénus CP Jupiter batata ba mama bandeko bubo sanate to sabon na site na biso ya sika Nakoboya, Sylvie Mode TV officiel. Bo s'abonner ebele pour nga na koti déjà. Ngai déjà na koti na Sylvie Mode. Bo s'abonner ebele. Nakatia Sylvie Mode TV. Bo landanga bien. Sylvie Mode TV. Ba oyo bazana bosui. Ba oyo bazana motema. Ba oyo balingaka bato. Oyo balingi de personnes vivant avec handicap. Mais TV na bango yango yoti. TV na bango yango yo chez Sylvie Mode TV officiel. Merci beaucoup.